Parce que ngai na utaki na kisango. Très bien. Naza padre, natangi philosophie, naza licencié, naza pe théologien. À partir de ça, on a découvert que dans l'église catholique, nyon soto salaka, ce n'est que la Kabbale. Premièrement, on a travaillé avec un porte-monnaie angélique. Naye bisaka ba disciple partout qui na travaillé porte-monnaie magique ti. Baluka Kabbale hébraïque en profondeur. Christianisme est vana na Kabbale. Yango moni na bandoloba makamwa catholique. Christianisme est vana na catholique. Mais l'église de réveil nyonso bakabwana na catholique te bakabwana na protestant. Qui fait que porte-monnaie magique wana eza babiloko moko eza impossible parce que au pesi comme na yo complet date de naissance na yo na activer ange na yo na sengeli yo mbongo jour yo ko bebisa eloko te okokufa te okokoma liboma te eloko te mes conditions ezaka moko aider babola avant oliango. Aider babola avant oliango. Avant oliango. Donc, ce que de 1500, de 1500 $, kende na orphelinat Kaba. Yosa chrétien? Oui. Oui. Ce que ebisi démon, bima na kombo ya. Na kombo ya Yesu. Comment la web madame non ezate na yebi? Akindaka to akindaka te. Ndenge toyokaka na l'église ba chrétien baloba nzamba yebisinga boye nzamba yebisinga boye yonde oza boye ozandoki o nzamba lakisinga boye lokuta. Amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous êtes là connectés sur cette chaîne Miss Girl TV pour suivre cette belle émission Awabiso qui est toujours présentée par Georges Chimba Molobeli Ya Mboka. Il est le plaisir de savoir que vous êtes connectés sur vos ordinateurs, vos télés, vos téléphones pour suivre cette belle émission. Merci. Aujourd'hui, on aura encore beaucoup à dire avec notre maître spirituel. Il faut toujours apprendre. Donc, c'est important pour nous d'apprendre chaque jour, car l'homme apprend chaque jour. C'est ça la nature de la vie. Avant de lui passer la parole, il est avec moi sur ce plateau. J'aimerais d'abord remercier le partenaire de cette belle émission, Awabiso. Là, je vois directement Papa Franck Boukassa de la Fondation Ismaël Franck Boukassa. Je tiens aussi à remercier ya Roby Visor Aigle en direct des Congolaises. Pourquoi ne pas aussi penser à Ambroso Baka, mon grand frère Ambroso Baka, toujours Visor Congolaise, les boss Modogo, très très fort, boss Modogo Visor. Merci pour vos soutiens. Nous sommes vraiment reconnaissants avec toute l'équipe de GSM Production. Alors, ndenge bosengela ki na biso ete to yambela rabino batu ya lolenge awa passage obligé awa soko leki na noté se kozana ngolati awa biso lelo na numéro ya lelo naza na maître spirituel ou vraiment to sola na ye moi makambo etali spiritualité docteur Matubakana référence 6 sur 6 nazo signaler na baike bayo nyonso balinga kandeti moi lisano moi d'hiver moi nini asali faveur wana pona ko sepelisa baike mboka mobimba tokutana na référence 6 sur 6 et c'est puis Docteur Achepena consommation on a prix normal 250 kwanza ya pamba. C'est-à-dire que vous avez 1000, vous en avez 4 plans. Docteur. Très très fort. Et vous allez bon ouverture il y a bar, il y a 6 sur 6 ce samedi, nous serons tous là à bien ça qui PGSM tout ça lango toujours bien pour ne pas multiplier mes mots. Je suis en face dans le Bourgonanga, il y a moi aussi na maître spirituel. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien et je pense que vous allez aussi bien. Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes bien. Et puis avec toute mon équipe de GSM Production qui sont là, les caméras nous sont zawana ezaba seda bazawana ba si jandonga la bazawana ba osala mamba bien et ça la biso peut bien. Je m'aimerais que bato bazota la biso, c'est votre toute première fois et on va passer une émission Oyo.
où s'est présenté Yomoko na caméra il y a Cédric Kapangu qui est le maître spirituel qui est en face de nous. Oui, ngai naza maître spirituel naza comme on a Emmanuel et Acharel Ben Yud He Gadol. Naza responsable numéro 1 ya temple ya Kabal. Tant on a le Kabal, donc Kabal hébraïque. Ok. Kabal hébraïque, au Tozobenga Kombo El Elion. Donc Tozawana adresse Nabiso Isana Ojaenda, donc pour Nabaoba en Angola. Référence Plaza. Donc Tozawana Tozo travaillé Kabal hébraïque, Tozana ba disciple auto formé déjà. Ok. Et partout, Bamisoso bazo travaillé Nabiso, Bamisoso éparpillé partout. Donc c'est ça. Très bien. Alors, Kabal Oyo hébraïque. Oui, Kabal hébraïque. Ils ont représentant Nango. Oui. Ils ont déjà dans moi tant moulaye existe en Angola ou soit yondo yeko fungula yango. Donc nae nango Angola. Oui, nango Angola. Oui, nae Angola. Naleka premièrement, naleka na Tanzanie, naleka na Afrique du Sud, naleka na Canada. C'est là que j'ai rencontré un maître juif. Un maître juif qui s'appelle Marc Cohen. Okay. D'ailleurs, il est vivant, Baza vivant. Batamisu Soyaka en Angola, après sa conférence. Il est vivant, c'est lui qui m'a initié. Parce que nga na uta kina na kisango. Très bien. Naza padre, natangi philosophie, naza licencié. Naza pe théologien, natangi théologie catholique, na CICP. Donc na université catholique du Congo. O babando benga nani faculté catholique Natawana. Alors tant on a longona nde na bandi ba voyage lokola sango. À partir ya sango nde na yeko découvrir que dans l'église catholique nyonso to salaka ce n'est que la Kabbale. Ezaka Kabbale. L'église catholique. Oto la kisake pa bandimi wana izaka ka biloko moko public. Biloko moko public parce que sango nde azawana akobikisa maladie akolongola motu liboma donc akoboma pe moto abetili ba prière pe okofi akokanga pe moyibi à partir ya ba prière. Mais pourquoi pas yo? Est-ce qu'il faut que zalaka sango po sala makambwana? Mais pona nini yazo sala bongo? Alors bisosko batoto tangi na kisango avec conscience et à recherche de comprendre que qu'est-ce qui se passe là, de découvrir que source église catholique za Kabbale autant mieux kokota na Kabbale que kozalawa boleki liboso ya bandimi bolakisi bango aspect mususu mais kuna na profondeur bino basango bozo sa makambo mususu. C'est ça parce que sango akobeta psaume akobomoya à partir ya psaume kaka ya Bible psaume kaka sango boko ibaye loko azuka Bible abeti psaume alobi dans 3 jours to kanga moyibi beti psaume bokangi moyibi dans 3 jours mais pona nini yo pe ko beta psaume te okangi pe moyibi mais tant tozo kota na profondeur to kutike ezalata pouvoir magique ya psaume ezana Kabbale poyeba ko beta ka psaume kaka na Bible. Okoboma mutu ayinayo oko sa magamnyo ska psaume eza magie mobimba. Mais il faut yeba code, il faut yeba clé. Nisko basango ba yebi biloko nyonso wana mais ba yebeli yango wapi na Kabbale. Yango tolobi so eza bongo. Nga nazalokola nazo travailler na mwasi. Na lingi mwasi moko bo mais na moni ezopesa bien te faut na lingane mama nae. Donc mama ya église catholique zande Kabbale autant bien nazala na mama ke nazala na mwana na ya mwasi. Donc na sens wana nde tokoti totiki kisango ngana abandona kisango ou révolté par peut-être pour n'avoir parce que nazala na ba question mususu na bando mituna oyebi mutu nyonso a mituna ba question tuta wapi zamba zanani auta wapi tozande nini est-ce que nini na osala sans sa vie na isa nini. OK
ba biloko nyonso wana tant tozokola bazoyebisa biso so se poser ba question okoma liboma comprendre mais ba question nyonso mutu asepozaka na kabala azwa réponse. Et à l'église catholique, je me suis posé toutes ces questions-là. Je n'ai pas eu de réponse. À ta mémoire, nanga na défense nanga, na salango, na abemoko, akoma ba livre azomito na est-ce que vie éternelle les alak. Na appuyé na sala défense nanga place wana. Ba sango babando uta ba Allemagne, babando uta ba France, ba yotangi sebiso ba lokilanga ba problème ba yo. Kota na doctrine na biso ya catholique o komo bima o eko sala o motubo okoboya na église catholique yango na isalama na catholique eloko so ba ebisio ndima bongo oko poser question te mais biso skoyo tellement que toyo tanga ba théologie na université faut qu'on se poser question pose la vérité oko ba ndima bindima ndima te donc c'est ça yango na fongola ngai na kota kabal pona zwa ba réponse na ba question nyonso moto a se posaka. Ozo pe déjà ba réponse ya ba question. Oui, question. effectivement. Yango na za l'aise. Yango na vanda nga na revanda place mon côté soki naza satisfait. So naza satisfait na vanda te na okima. Ah oui. So na vani na kabal c'est que na zui réponse na ba question nyonso na se posa na zo place mosusu te. Oui, moi des questions au se poser aux appels réponse tango. Oui, effectivement. Oui, le coup là. Par exemple, la question de Dieu. OK. Zamba zanani. Nazwa réponse na ona kabal. Réponse aux na kabal. Ezali nzamba zanani. Oui, soki au moins question wana o mutu nyonso amitu na nzamba zanani. Nga nazwa ngo réponse na kabal. Nazwa réponse ya ona vanda l'aise. Mais à la église catholique ozwa réponse te. Mutu na mi balo bande ko mitu nezaki nini? Mutu auta wapi pona nini nzamba sali mokili parce que déjà totangaka philosophie ba philosophe babando mi poser question ya koyeba pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien pona nini biloko nyonso eza na mokili plutôt que vide ezala fallait vide ezala pona nini nzamba sali biloko na biso nyonso tina na biso nini po ane alekisita na ya sala biso na mokili mobimba po gagner nini. Et puis biso to continue au ça masumu. Pour ani roboma biso te. To ki ka question o mituna. Oui, c'est ça. Ba réponse o yo zwande to zute. Oui. Ce ko ba réponse kabale répondant ngai. OK. Moni tant tozokota surtout la question de Dieu. OK. Na ndenge zotala makambo nzambe na kabale. Zambe obiso to sambelaka. Moto atikalo mona ete atikala oyoka ete ndi atikala koyeba komona ete ndenge toyoka na l'église ba chrétien baloba nzamba ebisinga boye yonde oza boye ozande oki on nzamba la kisinga bo lukuta kabal ezola kisake zambe aza elelion zamba aza infini ça signifie que azana commencement te na fin te tala mapata sali ils en a commencement te ils en a fin te tala mabele la terre ils en a commencement te ils en a fin te et bongo mokeli nango yoko yebele ye wapi zamba za mutu te poyo yeba ye est-ce que nzamba koya yebiso komona ye zamba za énergie pure d'ailleurs Torah isa clair mutu akomona nzamba akokufa mais mutu pe akomona ezalata Moïse ni Abraham ni ba prophète nyonso na Bible mutu a travailler na nzamba zate ba ange bango moko batika lo mona nzambe te ba yoka ka ye lokola biso moko omoni nde biso to yoka nzambe nzamba za kuna ba ange pe ba yoka abon oui parce que tant que ba mona nzambe te soto zu Isaïe 6 elobi nini na monde babenga Keter na monde angélique parce que monde invisible existe nde tozo vivre boye monde invisible nde ezo commander monde visible oui nyonso to sala boye déjà ebandi na monde invisible alors na monde invisible o babenga Keter
oyo dirigé par archange Métatron. Wana nde ba chrétien bakanisaka nzambe na mandefu ya pembe na suki ya pembe avani na kiti ya bokonzi azodiongola makambo eleka na mokili. Nzoka nde ezala bongo te. Wana nde Métatron ba invokaka ye biso ba kabbaliste boy na ko invoquer na bete incantation na ye na langue hébraïque okotani na ye otuni ye eloko oyo za nango posa yende adirijaka ba ange oyo babengaka séraphin ba ange wana ya séraphin oyo ou bien kabal ebengi ba ayota kadosh oyo na bible babengaka 4 êtres vivants ya wana na kabal to bengi bango ayot akadosh bango bazalaka na monde angélique oyo tozo benga Keter. Alors Métatron wana nde bato bamona bakanisi ke yende nzambe me yende nzambe te ye aza représentant ya Zambe yende azo diriger ba ange nyonso baza na ba monde invisible mususu parce que toza na ba monde ebele yango monaka mutu na mutu abotama na mwana ye azala na influence ya mwana ye lié na planète na ye eti biso bakabalisi tolingi to travailler le loko obotami nga na botami na mois de mars c'est que oza lié na planète Mars bozalaka ndeni bozalaka boye yo keba jour moko bakosala yo boye bakosala boye keba boye il faut donc yango wana isa bakode ok mais so yebi ndenge wana te mokili oyo donc ekomi mokili ya mabe okoyeba moninga oyo akosala yo mabe te donc c'est ça. Très bien. Alors à part Kabbale hébraïque, tu as un Kabbale juif. Oh oui. Est-ce qu'il y a une différence entre Kabbale juif et Kabbale hébraïque? Oui, tozana grande différence. Quelle est la différence? Oui, Kabbale hébraïque, premièrement, livre Nabiso, est la Bible kabbalistique. Parce que chaque religion est la Bible. La Bible nango. Tokoti Coran et pas ba musulman, Béad Gavajita et pas ba hindouisme, ba chrétien ba na Bible, tozana Dharmapada et pas ba Bouddha. Alors biso tozana Sefer Azoar. Mais avant tozalana Sefer Azoar, tozala kina Sefer Yetzira. Oyo Abraham Abinu. Abinu il a kisi tata na biso. Abraham Abinu akomaki. Komaki livre wana. Kabbale hébraïque, to banana nango, eza sagesse. Sagesse eza nini, o to benga na langue hébraïque, okuma anitsara. Okuma anitsara, ça signifie sagesse cachée. O bako lakisa na mutu nyonso te. Yango wana tomoni tozana différence entre goy na initié. Goy aza nani? Goy aza mutu oyo abangaka spiritualité. Abangaka magie pona ye bayibisi ye ke magie za kindoki kabaliza biloko abandoki mais nzoka nde spiritualité parce que mokili banana spiritualité. Alors toza okmani tsara eza lokola o na Bible balobi biloko abana bato kopesa ngo na bambwati. Bambwa baza banani ba o basala spiritualité te boa bambwa. Mais biso bato toyebi spiritualité toza ba Melek. Melek ça signifie les fils du roi. Bana mokonzi. Alors Total Raziel. Raziel aza archange ou avandaka na monde angélique ou babengaka okma. Monde oyo Christ avandaka adirijaka. Christ na tangi Christ. Ye nde mokonzi kuna. Mais archange ya kuna nde Raziel. Raziel nde moto a travaillé na Adam. Alors pouvoir nyonso puissance ya Kabbale hébraïque Raziel akita nango apesango Adam na jardin d'Eden. Yonde mutoko pesa banyama nyonso biloko nyonso ya jardin d'Eden bakombo. Banyama nyonso babanda obanga ye banzete bafukamela ye. Pourquoi? Parce qu'azala na pouvoir moko boye. Tango baye kolia au fruit wana o biso nyonso toyebi fruit prohibido ou bien fruit interdit, voilà. Fruit interdit. Pouvoir na ekimiye. Raziel archange nde mutoya atuni Adam oza wapi? Adam alobi na batamiyo parce que daza bolumbu
ah c'est que olie mbuma wana mais wana siko ngana tuna la question est-ce que nzambe oyo ayebaka nyonso ala omnipotent ayebi nyonso omniprésent à la place nyonso omniscient c'est que ayebi biloko nyonso yoko okobata nzambe est-ce que tu peux te cacher devant la face de Dieu nzambe babata maraïté parce que mokiliza yaye mais comment ça fait-il que na Genèse bazo ebisa biso ke nzambe atuni Adam oza wapi Adam lobi na bata miyo parce que naza bolumbu alors kabale ezolobaki eza Adam te et eza nzambe te Hachem Akadosh parce que lui est omnipotent omniprésent omniscient azana 3 attributs wana okobata maete yango kabale lobi ezalaki nzambe te eza Raziel yende muto abanda au travailler na Adam tango Raziel archange wana ya monde angélique bazobenga okma adirijaka ba ophanime ba ange oyo babengaka ba ophanime alors tango amoni ke Adam asali bongo ezala ba malédiction wana ye muto apesa bango eza nzambe te Hachem Akadosh Baruku oyo azana ayin sauf aour akokita te pour le kisatana ye wana alors Raziel tango amoni ke Adam asali bambeba wana abuki bikila azwi skonde Shema Meforash pouvoir oye apesaki ye akenango nde azwi ba chérubin baza ba ange oyo bazala na Exode monde angélique oyo eza dirigé par archange Gabriel oyo abimela Marie oyo abimela Mahomet po akoma Coran d'Ibril alors ba chérubin wana batie bango sikoyo kuna na jardin d'Eden oyo tobenga na langue hébraïque Gan Eden batie bango kuna babi Adam na Eve bakota lisusu ate bobima bokolia na mutoki na bino pourquoi parce que bo respectaki ba loi te science occulte nyonso bomonaka oyo ezalaka ba principe ba loi na ba règle aussi longtemps que tozana loboko à gauche aussi longtemps que tozana loboko à droite aussi longtemps que tozana science occulte et travaille na lumière tozapena science occulte et travaillaka na ténèbres skoyo yonde koyeba soko lingo travaille na ange ou bien soko lingo travaille na démon parce que biso déjà né tozaboye mutu nyonso azalaka na ba ange gardien na ba démon gardien na mutu nyonso atambola na ba démon na ba ange intention na yo nde mutu ko sala ke soit au travail na ba démon ba répondre yo ba démon na moko ou bien au travail na ba ange na moko ba répondre yo donc mutu nde azalaka na katikati ya magie. C'est ça. Pour répondre à cette question encore en profondeur, ça signifie que Kabbale hébraïque est outil depuis Jardin d'Éden, ti Noé asali Kabbale hébraïque, Enoch asali Kabbale hébraïque, Abraham, Isaac, Jacob, parce que bazalaki ba hébreu, bazalaki ba juifté. D'ailleurs, Abraham, tango azalaki Abraham, tango akomi initié ne baye ko baksele lettre moko ya Yud He Vav He o izako mo ya Nzambe kabbalistiquement baye ko zwa he wana babakisi na komo na ye akomi Abraham parce que akomaka initié ata Sarah azalaki Sarah tango akomi initié akomi Sarah elakisi princesse na Kabbale tango bazala initié te babotaka te mais tango bakomi ba initié yango bayo obota Isaac bayebi mystère nini basalaka po babota Isaac mais tango bazalaka ba goyim aza moto ayebi spiritualité te wana bakoka obota te yango Abraham azwa asenga mwasi na ye abi nazwa ta mwana musala abota na mwana musala abota Ismaël oyo a créé Islam. Maintenant, na Kabbale juif. Na Kabbale hébraïque, nous devons servir bah ange, il y a diable, il y a Satan, c'est ça? Te.
Ba ange ya Satan bazalate, ange déjà premièrement. Outi ko luba awa. Mutunyo sazalaka na ange ya lumière, azape na ange ya ténèbres. Ah. Yango siko na tuni. Siko yo na kabali hébraïque. Oyo bino bozo travailler aux représentants d'Angola. Bozo travailler yango na ange ya lumière to na ange ya ténèbres. Oui. Premièrement, avant de répondre, on a PSO. Biso to travailler na ange ya lumière. Okay. Mais au moins il y a un démon. Mon ata démon. Oyebi que démon abanga ensemble. Ezata yoza chrétien? Oui. Oui. Soko oyebi si démon bima na kombo ya akombo ya Yesu. Comment on a eu madame non ezate na yebi? akendaka to akendaka te. Akendaka. Mais abangi nini? Kombo ya Yesu. Mais yo lobi kombo ya Yesu mais ngana loba kombo ya Yoshua parce que kombo yo zoloba wana eza ya ba romain eza ya ba juif te. Kombo wana yo zoloba wana ya la nangu ya te. O ngana lobi ne kombo na ye parce que ya zala juif. Yoshua mais Yesu na uti oyebi so ngana na uti kisango na sala latin na sala hébreu na sala grec. Jesus eza de kombo ya ba romain. Batu baboma yukutu Pilate ala romain. Ba soda wana bomona mona na ba film na film na ye. Mais bala ba romain. Mais aujourd'hui pour nani christianisme ce que zo taka epa na bango. Mais bango mutu baboma ye. Banani batuba ili konga na mupanzi. Mais ça ba romain. Mais ce que lelo papa zawa. Mais batu baboma ka ye mutu na bino wana parce que ngana yebi ye na ndenge ya ndenge mususu bino boyebi ye na ndenge mususu. Bino o nazotanga komona ete pona ni parce que aza Grégor. O bino boloba. Mais comment on a parce qu'azalaki juif, comment on a Yoshua. Yoshua. Moi no ya koli na mabele ya Israël. Abotami wana akoli wana. Akozwaka kombo oyo babengaka ye kuna. Mais neni ni okokende kuna ba changer yo. Okokende kuna ba est-ce que ye kutu akenda ata Rome? Ateya na Rome. Mais akoli na Israël. Yoshua, mwana Myriam. Myriam Akadosh. Oui. Na Joseph. Ce qu'Aza Christ. Le Kabbalah hébraïque se reconnaître qu'Aza Christ. To benga kaye Yud He Shin Vav He. Yovasha. Yovasha. Yaoshua. Yangwana kombo oya babando benga ye na langue maternelle na ye. Ce qu'on t'a dit bozo benga Jésus. Boyebi li solo ya Constantin te. Ya dit de Milan à 513. Oyo empereur wana ya Rome alobi il faut na gagner guerre. Mais na monaka religion moko boye bazala na ba croix, basambela na ba croix boye. Basa banani bo bengela na bango. Bino bosala nini? Obiso to ba chrétien, chrétien boza banani. Obiso mokonzi na biso azala Christ. Ngana lina gagner guerre. To beti ndeni. Ote OK. Na moni bozala na nguya fort. Bosambela pona ngai na kina gagner guerre, so na gagner. Na kokomisa religion na bino universel mokili mobimba babando. Sambela ga epa na bino babando to sabino. Constantin. Mutunyo so yebi Constantin. Alors, akena guerre a gagné. Tango azongi a bengisi ba dirigeant nyonso ya christianisme. Wana na 513 édit de Milan, c'est ça. Ou l'édit de Milan 513 où on a fait du christianisme une religion officielle. À partir ya lelo so sambela kan zambe tel, o nzamba bakoko. O zambe moko bonza kumba, o bobo. Na pays na ngai to boyi. À partir ya lelo zambe ya ba chrétien. Et puis, bino, boya na ba livre na bino wana. Ba chrétien ba na ba livre. Bozala na ba somme na bino mususu ebomaka bato. Bolongola ngo. Bozala na ba bilo mususu na Bible na bino, soko koti na mir boye olimwe. Isa longola. Et bozala na bilo mususu bosekisaka bato bakufa. Isa longola. Koti ka Bible ka ndenge eza boye. Eloko constata salawan. Omoni chrétien tango Jésus oyo zoloba wana parce que ngana bengi Yoshua tango akufa atika pouvoir
atika pouvoir lelo neti biso ba maître spirituel ndeto abo nde na vani bo so na limwe oloba au nom de Jésus oloba au nom de Jésus so na limwe nde na vani bo oloba au nom de Jésus mais est-ce que pouvoir wana eza pas zambete est-ce que utie pas zambete pona nini mutu wa nzamba akolimwa te est-ce que kasi ata mutu alimusa bato omoni mais ba chrétien bazala na pouvoir nyonso wana ya kolimwa ya kosekisa bibembe ya kosala makambo nyonso ekenda wapi Constantin alongola ngo na Bible alobi tozo refaire Bible biloko nyonso bosalela ba miracle kosekisa bato kokomisa bato bababa kosala botolongola ngo na ba psaume ezalaka ebele mais lelo tozokuta psaume na Bible comme 150 Bible mususu 151 pourquoi mais misusu balongola babengi yango apocryphe elakisi oyo akosimba na livre oyo tokokata ye motu livre oyo eza interdit kosimba te jour okotanga yango so tokangi yo oke boloko epuis okokufa yango église catholique aboma bato ebele bakata bya misusu Pape Jean Paul II de heureuse mémoire asenga pardon mpona baerreur nyonso wana église catholique abombela bato basekret et que ba secret nyonso wana yango wana oyo ezala ta Jésus atika lelo chrétien aosani lelo te pouvoir nini chrétien azanango soki lelo biso ba maître spirituel chrétien moto abenga biso bandoki te mais la plupart oyo ya bato to travailler là ezaka bango la plupart bato bo travailler là autre travailler là ka makambo ayena maladie moko boya tamboli partout et pas ba pasteur na bango esimbi te baika epa biso topesi guérison mais ce guérison na yé bilo mo na kabale hébraïque au nous servir na nazalo quoi en tête c'est représentant numéro 1 et représentant numéro 1 na biso eza Hachem yemoko Hachem Akadosh Baruch Hu no od milvado Hachem Akadosh Baruch Hu no od milvado avivarable Avivana aïn sauf ao. Ce que Marambo va comprendre en déni. Ah oui. Aïn sauf. Oui. Wana eza ba monde invisible. Ça signifie quoi? Ok. Zambe tango asali peuple élu na ye. Asali bango lokola ba juif te. Bazalaki nanu ba hébreu. Bana Israël lelo tozomona oyo. Bazalaki ba hébreu. Na tango ya Abraham bakomaka ba hébreu. Isaac na Jacob bazalaka ba hébreu bazalaka bana ba ekokoma ba israélite tango archange Kamael oyo ayeko bunda na Jacob apesi ye kombo ya Israël muto abundaka na Nzambe muto abundaka est-ce que yo mona da muto abunda na Nzambe wana iza inconcevable muto akobunda na Nzambe te yango kabale lobi eza ange il faut koyeba ba ange archange na ange eza différent archange et azal rola commandant ya ba ange nde wana babenga archange oyo dirigeaka ba ange alors biso zambe oyo ya likolo oyo mutu akomona te oyo azanga forme oyo akozala na elongi ya mutu te oyo mutu ayebi te. Celui que l'oreille humaine ne peut entendre, ni l'œil humain ne peut voir, alors celui-là notre chef. Celui que nous appelons dans la Kabbale hébraïque El Elyon, le Dieu très haut, que même les anges n'ont jamais vu. Il y a des chefs nabiso, il y a des moutons à quitter ça. Pouvoir wana à partir de l'alphabet hébraïque, Otobetak, Aleph, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed. Oui, c'est ça. À partir de Wano Kobo Mamuto, alphabet hébraïque à Pamba. Alphabet hébraïque à Pamba. Okolongolana mutu maladi. Alphabet hébraïque à Pamba, okosalela mutu majibo isimbi. Alphabet. Ce qu'il y a créé mokili à partir de Shemba, à partir de l'alphabet hébraïque wana, oto salara nango ba incantation mosusu. A créé mokili à partir wana a quitté la biso. Ti est commis et pas Abraham Avinu. Alors, Kabbale hébraïque est beaucoup plus centré sur Abraham que Kabbale juif
beaucoup plus concentré sur Moïse ou Moshe ou Mosège. Bato kabal juif, il faut pas se référer à Moïse, Mosège. Mais biso kabal hébraïque, tokotala Adam, tokotala Noé, tokotala donc tradition, bokoko ou bango basalela, magie ou bango basalela, izala ya nzambe, izala kote nyonso wana, biloko bango nyonso basalela wana. O Abraham asalela atikela mwana na Isaac, Isaac ayo sala atikeli mwana na Jacob, biloko wana obiso tozana na kabal hébraïque. Toyo sangisa, moni kabal juif, ezana katia kabal hébraïque. Kabal juif ezana katia kabal. Mais kabal hébraïque ezana katia kabal juif te. Vous comprenez? Kabal juif, ezal roi abiso, kabal hébraïque, tozo sangisa on a kabal juif. Kabal juif a moi na biso, ya to sangisa. Donc ils ont mélangé même ba pouvoir ancestral. Soko moni moto a sala kabal juif, c'est kaza limité. Azo sala ka kabal bokoko ou bien magie oyo Zamba pesa Moïse na Mont Sinaï. Vous comprenez? Mais côté à Abraham kuna y a zati. Y a bandika à partir de Moïse. Tikuna. Tilelo. Mais kabal hébraïque tozo banda depuis jardin d'Éden. Ti to kotina Moïse kuna nakati. Ti to continue na Yesu na Salomon o azalaki grand kabbaliste na David kutu. O ba yeli biso ba pentagramme na ba hexagramme. O ba kanga kutu ba démon na les jetons pour ba construire le temple à Jérusalem. Comprendre? Mais kabal juif et koyaka tango bazui 10 commandements ba pesi Moshe ezala kutu diste. Alors, nous avançons déjà tout doucement, mais toujours qui est déjà dans le moi, j'aimerais plus savoir, moi, il faut pas prendre pendant connaissance dans mon manango. Ah oui. Les appels na bateau va contredire yo na ba propos. Oui, effectivement. C'est-à-dire na ba commentaire na bino na o nyoso boko na biso na numéro na biso ya WhatsApp biso to rezo musara liso soumettre na plateau oyo pour na to éclaircir makamlo lenge ni faut ezalila. Alors, ils na sec moi ba utilisaka sin o na zo mona na neloko na ochina oyo ah oui to mona ba banani ba to pe ya isa bata rose croix je crois te ba to belé ba salela ba to belé ba salela ezalata bande ko na biso ya Islam ba salela ngo ezalata na bokoko ba salela ngo yango ekipagate ba salela ngo partout basalela ngo yango babenga ngo hexagramme ezala na drapeau ya bana Israël yango ezala wana. OK. Donc babenga ngo les sceaux de Salomon, hexagramme les sceaux de Salomon. Yango wana tozana kabal o babenga ka 72 anges gardiens ya Shem Ham et Forach. OK. Tozapena 72 démons parce que chaque ange azana contraire naye. Ce qu'on moni ange automatiquement au moni démon. Au moni ce qu'on moni ange automatiquement au moni démon. Yango ba lobaka mi ange mi démon. Au moni ka ange to zwaniti na ko activer nde ovandi wana na activer ange na yo na démon gardien na yo. Même zokande peut-être entité moko. Entité moko koto aza ange mais koto aza démon na yo. Koto akobatela yo mais koto yo akoboma yo ange. Côté à droite abatela yo mais côté à gauche abomi yo ange na yo akomi contre yo moko. Ah oui. Alors hexagramme ndeza boyo moni triangle emati elakisi triangle ya lumière oyo ekiti elakisi triangle ya ténèbres elakisi nini molili na lumière baza bandeko molili na lumière baza bandeko sans ténèbres lumière ekozala te sans lumière ténèbres ekozala te pourquoi eloko nzambe akreaka ya liboso ezalaka ténèbres nzambe auta na molili nzambe auta na molili ezalata Salomon alobaka Dieu reste dans l'obscurité. Pourquoi? Kabal ezo bisabiso maloba ya liboso ya nzamba prononcer. Soki azalaka moto entre parenthèses. Biso ba kabaliste loba bongo te.
mais maloba ya liboso o nzambe aloba ezalaki voyez hao yeye hao que la lumière soit et la lumière fit. Ah, et la lumière fit. Mais avant que nzambe aloba bongo nini yango ezalaki ténèbres. Molili, oui. Oui, molili. Ça signifie lumière et outi na molili. Na siko na lumière wana Hachem Zambe ayoko tia ba être bo batela lumière. Ba être wana ba bengi bango ba ange. Ba ange baza ba être o ba protéger ka lumière lokola élément. Mais kuna na molili. Il faut ba être mususu bazala. Ba batela pe molili. Et ben wana christianisme benga démon. De palavre démon il a kisini. Okozwa ta dictionnaire banda kotala ti lelo. Okokota te place balobi que démon aza moto aliaka bato abomaka bato. Non. Démon c'est qui? Dictionnaire nyonso ilobaka, c'est un esprit intelligent ou un esprit divin. Point. Christianisme moto ela biso eloko wana ba peinture ya démon na maseke aliaka bato. Non papa. Tango ozo sala biso ba maître spirituel tango ozo bima. Ozo kende ba dimension ba monde mususu. Okokutana na ba être ya ndenge na ndenge. Okokutana kutuna ba être ya maseke. Aza démonté. Être wana kuto ko sauver. Et puis tango okokutana na ba extraterrestre obenga démon. Parce que tozo vivre dans le monde physique, il fallait pas tous à la bisonyo stokanisa ndenge biso tozo vivre dans le monde physique toza na nzoto yo et la kiso so ke monde mususu ba être ou bien bato bazo vivre dans le monde wana bazape loko ya biso te okende na monde mususu bongo okoti bato mususu oyo na liseke boyo ou bien oyo na ilonge tali koto yo benga ye démon parce que christianisme ne yebisi bino moto aza lokola yo te benga ye démon. Mais être mususu abimi na monde moko boye ayendenge nzamba ke la payer yo bengi bakisi oui yo bengi démon mais kende na monde na ekasi otala bango nyonso bandeni bakoko na biso babando bima na ba esprit mususu omo na esprit azabo atambola na ye. Mais est-ce que bakoko na biso ba yebaka ba démon avant Jésus Christ atako moi sata izalaka en Afrique. Maintenant, pourquoi votre choix était toujours l'Angola? Parce qu'il y a encore d'autres pays d'Afrique où il faut partager nos connaissances sur. Je ne sais pas. Au début, on a lobby aux en Tanzanie, aux en Afrique du Sud. C'est-à-dire, mission aux en c'est juste pour que nous refondons là-bas. Siège, c'est-à-dire, l'église, il y a Kabal et hébraïque. Oui, effectivement, tu as planté lumière, place Isate. Angola est un pays moko, ils ont beaucoup plus dans la magie noire. Il faut te libérer. Biso ba maître spirituel tozana ba miso ya omona tomona makambo ebele. Et puis depuis tozana mboko yo toyebi musala tozosala pona bato ebele. Et toyebi pe musala izoleka pe na gauche. Toyebi pe bitumba oyo tozozwaka. Mais hélas, eza musala da toponi. Yango toye ko découvrir place oyo to ko sauver ba âme o ils a perdu parce que boyebi que peuple angolais a outi na ba guerre et belé spiritualité positive et za makasité. Spiritualité positive et za makasité. Pourquoi? En tant que maître spirituel, je sais que Angola azana ba temple ya makasi mais ya magie noire. Ya magie noire. Est-ce que ça m'a bien utiliser Babiloko ya Babylone na bango moko? Oui, effectivement, au monde chaque pays ils ont déjà na spiritualité deux dimensions na bango spiritualité talelaka te ye kamelaka. Net na Angola to ka ke non baza makas côté ya mai. Spiritualité angolaise simami na mai. Naebi nyonso wana na kenda ba place nyonso wana. Ba esprit ya mai nyonso wana na kenda ba ile na kenda na travail. Naebi ba sirène tokotana bango en contact naebi. Alors au moins na place nyonso il faut qu'on paie sans Nzambe place des missions na biso. Très bien. Na makambo nyonso ezala tradition na bino bokoko na bino il faut bozala kaka négatif ezala bino boko sala boy magie blanche te ou bien tel te mais mokiliza ya bino te. Mboka eza ya bino, mais est-ce que mokiliza ya bino?
mabele eza ya bino. Il faut couper sans nzambe place. Yango biso toye. Ata so tokoti bango bazana ba négatif parce qu'ils a ya bango ezala izaboye mais biso sko toye kolokela nzambe place. Ça dit so bazapela ba pouvoir ancestral balongolango otochana oyo peut-être. Oui, faut tokotana makambo nzambe en profondeur parce que yende aza le très haut. Aza likolo koleka ba onyo swana. Na yepona na lakisa bato christianisme te parce que christianisme ekitisa lisusu bato au plus ekitisa lisusu bato mais ngai beaucoup plus na ye kofungola lisusu bato kabala hébraïque ezoboya bokoko te mais bokoko il faut ezala na ndenge ya avancement na Afrique tolobela kodia. OK. Mais est-ce que kodia tozana négatif na positif okozala na kodia mais yonoko liaka bana kasi mbongo ebimi me moto adaye na famille mbongo ebimi moto adaye na famille mbongo me wana kodia mabe mais songa siko na ye na bi OK ngana maître spirituel mo kodia na wana ndio aussi sa famille yana l'action ndenge to ko sala po utiliser ngo na nenga bien me ebo mabatute na nenga bonzambe eza négatif to sala boye comme positif. Na ndenge ya pouvoir ancestral ba maître spirituel msuso ba pesa bato ba porte-monnaie magie ba nini est-ce que bazo servir en d'une manière positive ou soit des rapports ba locaton nga premièrement na travail à porte-monnaie angélique na yebisaka ba disciple partout que na travail à porte-monnaie magique ti. Pourquoi? Parce que porte-monnaie magique ezana ba conséquences. Imaginez vos babimiselio 5 millions de dollars, 5 millions. Babimiselio peut-être 9 heures. Babimiselio si les 100 oignons sont comme à 17 heures. Au Sandini. 5 millions de dollars. Na mboko toza lelo Angola. Babimiselio lelo kaka avant 17 heures si les 100 au Sandini. Ce qui fait que porte-monnaie magique wana eza babilo komoko eza impossible parce que de 9h à 16h il y a aussi ça 5 millions de dollars te. Et puis aussi ici en côté soit au commis liboma soit les fantômes na palais à Kofi soit de conséquences moka ya mabe. Oui, porte-monnaie porte-monnaie magique plutôt. Porte-monnaie magique nyonso ezana conséquences. Et puis en plus, bako yebiso moni mbongo nde zwango boy. Peut-être babimiselio peut-être 5 millions de dollars wana mais babisio okosala na un commerce te. Okosala na ngata projet te. Si sango nyonso na baba. Mais wana mbongo ndeni wana. Yango nga na yebisa bato clairement. Parce que bato balukaka mbongo ça signifie que bazalaka pressé. Parce que mutu nyonso na destin na ye, bien na destiné na ye azala dana mbongo. Alors na porte-monnaie angélique on a travaillaka. Na senga ande nini. Opesi kombo na yo complet, date de naissance na yo, na activer ange na yo, na sengeli yo mbongo. Jour yoko bebisa eloko te okokufa te okokoma liboma te eloko te jour oko bebisa ça suffit mongo ko bima lisusu te e baby OK vina ote na bebisa katango yoko activer na ko activer au lieu que ton so mbongo na yo ozango déjà okoma na mbongo après 5 ans après 10 ans. Mais c'est ça parce que yo bendi yango kaka mais tango moto akendaka koluka mbongo ezala po anini ala pressé batu nyonso bakenda koluka ba mbongo ezala taille pas ba féticheur ezala parce que bazala apprécier mbongo nyonso baluka kabana parce que bala apprécier mais mutu nyonso azala déjà na mbongo na destiné na ye zambati na biso pambati ayebi ba programme na biso ayebi mission na biso ayebi ke soki zaboyi awa okoprecisa boyi okozala na posa ya boyi awa okozala na posa boyi acha déjà makambo nyonso. Mais moto amoni ke ezoumela peut-être nzamba chayo ke yo kokoma na mbongo kaka na âge ya 45 ans mais yo déjà na 25 ans omi pressé ya mbongo siko sandeni
okokende pas mutu moko boye ou bien alors soko yepa na ngai natali pona sala mabete parce que ngana naza côté à lumière. Très bien. Na ko activer ange na yo natali na destin na yo tobendi et puis ange na yo acheli yo na porte-monnaie na yo ko banda obimata et obime belete obimaka 1500 et ko bima peut-être ba $2000 $1500 mais condition ezaka moko aider babola avant olia yango aider babola Avant Olian. avant olia yango donc soki bimi 1500 bimi $500 kende na orphelinat kaba yango wana omona ebele bakabaka wana bauta pa biso lelo bakebele bakomokende ba orphelinat lelo bakebele bakomokende ba orphelinat na bandako ba veuve mais bino ya makambo tango yo lobi ke na spiritualité na Angola toza faible mais toza ba homme spirituel ora ba pasteur ba évangéliste ba prophète ya nguya auto mona rapena o nzambe asaila ka bango mais tango lobi bongo ça dit au généraliser bango nyonso wana ke baza na spiritualité ya niveau ya C siko po emata niveau ya spiritualité na bon ça dit faut ba kokota na religion faut balongwa baluka kabale hébraïque en profondeur. Christianisme evana na kabale yango moni na bandoloba makambo catholique. Christianisme evana na catholique. Mais église de réveil nyonso bakabwana na catholique te bakabwana na protestant. Bazab donc ezalo kola boy catholique mama ya protestant ou bien babenga mission. C'est ça non? Alors mission ou bien protestant ba yekobota l'église de réveil nyonso. Église de réveil nyonso yango na ozomona et comment lokola cop moko bo il faut to lokambongo kuna na ba église de réveil mais belé bazoya pa na biso et belé biso ne ba formateur na bango moko ko to ayisinga abi maître na banda yo te en église mais banda na kota kabal na komo loba ta buzo batote ya bandimi na bien zongela bonzambe moni biloko sala wana oluka bambongo zongela bonzambe. Mais c'est ça. Merci. Alors nous sommes vraiment à la fin. Merci maître Emmanuel kozana biso na plateau sali batu vraiment bien. Merci bolandi biso penza na bokebi mingi. Soki bozana komi tungisa et kosenga ka bobingi biso tozongisi po azane na biso awa. Siège eza wapi et puis batu ba osa ndeni ni po ba konta à contact na yo. Quelles sont les procédures? Est-ce que vous avez des normes à suivre pour l'inscrit dans le cadre de Kabbalah hébraïque? La formation s'est passée comment? Pour la monnaie opposée à des disciples, déjà tu as fait papa Nabisokuna, fait qui le nom? Oui. Je suis l'initié à Kabbalah. Comme on a Kabbalah, c'est alliés d'Aguel par Shekina. C'est-à-dire na Kabbalah, ça appelle na Kombo. Oui. C'est ça. Oui. Yango moni. Oui, c'est ça. Zametango aepa Jacob, abi comment on a eu Jacob te kozala Israël. Oui. Tango akoti kombo ya Abraham alobi Abraham te Abraham. Ba kombo famille kanga biso batami susu. Eza ata ba kombo ba pesa biso na l'église to kota il faut ko changer kombo. Kombo elandaka mutu nango. So ba pesi yo kombo ya pasi siko souffrir. Ba benga yo pasi, ça suffit ko souffrir. Mais so ba pesi yo la joie, ou kozala na la joie. Kombo elandaka mutu. Très bien. Oui. Pourquoi? Énergie zawana, ba entité bazawana. Mais est-ce que ba kombo ngo ezobima pa yo moko représentant? Pa bato bazo kokota na Kabbalah ou soit ebimaka osika kombo ya mutu aza nango boto. Soko moni a changer kombo ça suffit aza initié. Ah bon? Soko moni a changer kombo ça suffit aza initié. Neti wana vandi wana. Ye aza Ben Moshe. Yaka Ben Moshe. Ben Moshe. Moni attendez à Tchétol. Aza Ben Moshe. Donc sommes tous déjà initiés à changer combo et puis fois azo déjà na ils ont des couleurs différentes. Oui, c'est ça. C'est selon ba pouvoir. OK. Akokena. Selon ba pouvoir. Baza belé wana nani lisusu. Namoni nani Bachorel. Na étoile na eux. Bachorel Faut profiter l'état.
Bachourel. Bachourel, rapidement. Il faut faire les... vite. Ok. Bachourel. Au pénal, nous avons Bambolo. Ok, ça va. C'est ça. Et les autres, Tozana, gardien des temples, Tozana, ya Barouk Hachem. Barouk Hachem, ya Barouk. Il y a un gardien des temples. T'es gardien des temples, Yohana. Ya Barouk. Donc, Oyo. Donc, Azan, ok, ça va. Ça va. Alors, gardien des temples. Rapidement, bango tout bayaki na TV awa biso. Faut pas mona bango ça va tout bien quoi. Garder des temples rapidement. Yé comme ni na Suisse go garder des temples. Noraël. Ok. Noraël Ben Yod Hevahe Katan. Ok. Ça va. Alors, Noraël Ben Yod Hevahe Katan. Alors, ce qui os a initié, ça suffit. Monde invisible, nous devons changer au combo. Tant que le monde invisible, tu vas débat comprendre d'ailleurs peut-être deuxième monde, non. Mais nous avons besoin de alors dans le monde tout le monde a été, ça suffit monde invisible. Faut mon tamba pas na comment mususu. Oui. Comment ya Yoshua Ben Yod Heva Hekatan. Yoshua Ben Yod Heva Hekatan. Alors siège na minute on a tourné siège sur les awapi. Votre numéro de téléphone, comment les gens peuvent faire pour avoir contact Nabino. On peut certains numéros. Oui. Bon, numéro de téléphone, on peut ça numéro de téléphone. Oui. On va des contacts siège en Angola, en Rwanda, il y a précisément bon, on appelle ça siège. On appelle ça siège. Place awa ils en Rwanda, ils ont puis justement on est na Ojaenda na combat kana sur la caméra on a pena na combat na référence c'est ça déjà wana na Ojaenda l'église à combat. OK. Référence na plaza, une plaza référence c'est ça, on a numéro contact, il y a maître Emmanuel awa ezali eza plus 244 plus 244 eza 945 940 60 84 54. Ok, bandez l'amour rapidement. Numéro à maître Emmanuel plus 244 945 60 88 84 54. Numéro ya ngai Yoshua Fumu Tamba numéro la ngai ezali plus 244 926 52 11 88 926 52 11 88. Partout dans le monde entier, on va pour ça la spiritualité, on va tina mozino na ngbo benga ma mero ne stona. OK. To yamba bino. J'espère que tina bande d'écran et collé comme ma mero. Na kabal pe va sa ramote. Est-ce que est interdité? Non. Na rose en beauté rapidement puis tozongi la maître kuna. Pesa mbote bato ba ko. Bon ngapela na muto pesa mbote te. Azate na yebaki déjà za raté mote na tuni. Ouais. Oui, effectivement, on a PC mbote kana ba spiritualiste nyonso. Ceux qui aiment bien la spiritualité pure. Ceux qui aiment la doctrine kabbalistique n'a PC mbote. Et puis c'est ça en fait. Voilà, rapidement maître Kuna numéro alternatif Yangai peut le rôle à initier proche à maître Emmanuel. OK. Plus 244 945 13 44 06. Et l'équipe BLD Yangwana 945 945 13 44 06. Alors code Mboka Angola nde tutaki liboso 244. C'est ça. Donc ceux qui bazungai mettre tout le temps aux alliés. Très bien. Et il n'y a pas de personnes très occupé le col à maître spirituel. Il faut insister. Il faut insister. Azaï ambara mutunyonso et des fois boro les 4 travers biso. Boro biso. Rapidement, est-ce que ça n'a pas de moins beauté? Pour le moment, na kumisa ka chama kadosh barokufu et on me levado ndenga pesi biso opportunité oyo yemo ko muta prévoir bana na partout place bazali de par le monde. À Fongoli voix, na homme nae Emmanuel Racharel, na remercier. OK. C'est ça. Ils ont déjà un niveau élevé pour na moni boro isa ya couleur.
Ok. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, oui. En tout cas, vraiment, nous sommes ravis et trop joyeux. Oui. Prochainement, s'il faut peut-être il y a moins de débat, il y a spiritualité avec des hommes de Dieu. Oui, oui, pour que partager ceux qui osent la possible. Non, moi je suis prêt. Je suis prêt à recevoir chaque personne qui connaît les choses de Dieu. Okay. Et surtout les choses de Dieu en profondeur. Très bien. Alors, ils appellent des musiciens, et poni batouté, musiciens, pasteurs, ragnonso. Vous en avez besoin, où la spiritualité, Kabal hébraïque, c'est-à-dire au contacter kaka maître Emmanuel Ndemtazagi Nabiso na plateau. Alors, messieurs et dames, vous étiez nombreux devant vos écrans pour suivre cette belle émission Awa Biso na lobaki na kosala o basala gité potango bayaka bakutara biso bakendara pe batika ka biso. GSM production très tout fort. Alors na petit kibino botika la vraiment malambo aimer, beau commenter, beau partager ma émission Oyo. C'est votre manière de nous soutenir pour que nous irons encore plus loin. Alors, Bobo Sanapete, Awa Biso Télévision, et ça, mon chaîne est en il y a GSM Production, tout le monde qui enregistre pour tout le rabino, gag, théâtre, film, na Awa Biso Télévision, Olingara Biso, Olingara Ngai, c'est-à-dire au s'abonner à la chaîne Awa Biso Télévision, et ça, le lengue abino, kotinde biso, pour tout le monde mu sika. Bayaki bakutaki biso bakokele pe bakotika biso awa ezalara biso. On se retrouve à la prochaine. Ciao.